Il faut mon gorgeon. Inspiration on a gorgeon. Faut gorger ça. Qui m'ont la caca auto. C'est pas la vérité. Tu penses que tout ça bon. Mais il moi c'est que soit au linga makambo penza mibali lisusu te ozolo pena moto yo apesa okimia ovana na libala na ye calme parce que donc on fait appeler la gorgeante. Soit il fait à plat. OK. On me l'appelle maté pour l'exercice c'est le bateau bazana na kosio wanda okani c'est yo ni wote kozora mikolo te tinga non te wokotika bana wokotika bana ba makasi ba matata mikolo ba matata so otali lelo ya mutaleki yango azate mutaleki option de ça qui ba ozo asimeleki yango te yango saka likolo na muke oyo mabidi asalaki donc oyo abisonga mabidi ezaka likolo na lembe malembe ya kosimba kisi te ya koyela pena moto te course na moto te likambo na moto te ozo comprendre yaya babiloko wana ezalaka bakolimu so mwana ya biloko mabe bakolimu so mwana mpenza boelelo regrete adulte bapekisa te likambo te adulte soki opekisa likambo amonio mabe adulte tika somba bajipe adulte tika somba biloko azosomba adulte tika sala makambo azosala nzambe kade moto asukisaka soki basuccès ebele osala to bapo osimba te en tout cas na simba manga yango dayo nasimba te poa nasimba Yves nasimba yaya azala nasayo te nasayo yebanoke kuna kotongo nasayo simbaki kuna ok apesa le pouvoir tosimbaki kisi kuna na succès nyonso oke kuna ofukami osengi Yves eloko ya soso meki yango mpo bima nayebisaki ete eya na moto oyo basalela délivrance oyo biso tomona basaleli délivrance abimi mpe atiki lelo akozongela yango grand maître mais basalela délivrance eloko ya soso okotima papa mpo bima eza pasi ozoyeba eloko wana eza elengi nini koleka mobali parce que satan aza na kati akoyokisa bino bilengi moko eleki na mobali mosusu bofandai na ye bien bosutuka bakomi pede na oyo mpe de bozokamwa ai nasali nanga boyaya nga nasali nanga prefere nazala nanga ndumba ya mobali te nazala ndumba ya basi na okoka te na prefere nazala nanga boye bapropose mpe deja moto aya propose nga bike naza muta bilobaloba bakoka te abike naza muta bilobaloba muta oya te libandi na biso boye kani na sanza nalobi obimiso na te biyo bombamaka mote pwani nakoloba il faut bombaka quand même nakobomba yango te so yo babombaka yango mpe bobomba te basitalisa moto bomba likambo nanga bana senga te ndeni baba privilégié utazoloba nyoko surtout apoto te wa bendi mpe chinois abendi alati de biloko ya matoi Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Voilà pourquoi la délivrance privée est très important pour na bato nyonso. Et belé ya bato bazana mingi ya kotubela. Mais bakolo bango nenge nini deva bandibi na nzambe. Et sengeli eleka a privé. Mosusu komona boma mama na ye. Mosusu abimana mwasa papa na ye. Mosusu azali na maladie incurable. Et sengeli na biso to le kango a privé. Poto kota na profondeur ya problème na yo. Côté ya prophétie na côté ya guérison. Bana ya France na kozala na bino à partir le 25 octobre. Ti le 2 novembre na kati na Paris na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye botala oyo bayaki pe babiki
Bonjour la famille, je m'appelle Mirabel Zamba Saelinga Yaminene. Depuis le mois de février, je ne dormais pas la nuit. J'avais le mot d'estomac terrible. Nakendaki hôpital, bapesinga bakisi, na meli bakisi na bakisi. J'ai pris tous les médicaments, j'ai terminé même les cures. Changement ezala quitté. Mais lobi kaka nayaki kokutana musala nzambe asambeli po na ngai nazwaki guérison kaka na minute wana nazaki na problème ya miso kaka na butu wana ayebisinga soki okendako okolala bien lokola bébé bandeko nalalaki bien lokola bébé lalamuki na tongo kaka lobi wana avec la foi que j'avais nga na butu natambolaka sans lunettes te lobi wana nazongaki ndako sans lunettes na minute oyo ba lunettes na ngai ya miso yango nalati yango te zamba zwa lokumu zamba kambola musala na ye prophète Moïse. Shalom peuple de Dieu. Naza na sango ya malamu ya koyebisa bino lelo. Komo nanga Albert. Na souffraki mingi na hémorroïde na faiblesse sexuelle. Témoignage nanga lelo eza que Nzambe aisistaka. Na souffraki tango molai, je crois esalaki 8 ans. Na melaki baki se belé et bandaki aussi mbakaka te. Na luki même ba pasteur et bandaki aussi mbakaka te. Mais tango na moni annonce na télévision que papa Moïse azoyamba batu en privé na yemba asambeli pona nga mbala moko makambo échangé. Tango papa Moïse asambeli pona nga bandeko. Nazoyebisa bino faiblesse sexuelle ici là. Hémorroïde bimaka lisusu te. Et sali une année na monaka lisusu makambo ya faiblesse sexuelle te na hémorroïde te. En tout cas, na kumisi nzambe ya papa Moïse. Ozana. Na kumisi nzambe ya Ozana. Na yawa lisu na ngai ya gauche nazali komona ta mokete na opération basalaki ngai babebisaki lisu kasi nakombi komona après prière ya papa Moïse lisu efungwami na makolo na ngai kilo nyonso natamboli nzambe alakisi monene ya mwana na ngai Moïse bazalaki komona molili lisu wana oyo ya gauche balobaki isekufi nango isekufaki mais nakombi komona nakombi komona lisu ya gauche eza komona vraiment nzambe ya Moïse asali nzambe ya Moïse asali napesi nzambe kaka merci nayaki awa kaome nazongi oki boya ebele ba maladie incurable ekosila ba autiste bakobika le 25 octobre ti le 2 novembre bobenga po batia bino na liste ya délivrance bapesa bino heure na bino pe na jour na bino pe na ngonga na bino contactez Mama Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news et ça, tout avec Yves Ipan, tous de défaut. La fondée avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Tumba Tumba, Alamba Alamba, Bolembo, tous les Awatoko sur la Ebélé par rapport à eux, ils comme l'actualité na table na biso. Merci na Pierrot Mazana derrière la caméra, merci na Poupon Dibo na Kata Canada, mon ami, na Bossé de Christ et le futur. Merci l'assistance Nayo Kangi, les pros et sans oublier mon ami, hein, avec Thomas Vitoko, FM Toko, le Bougard et na Pessi Bamote Belé, na ma maman qui j'aime bien. Bill Vumuga Fondation, tout sur la veuve orphelin, na Bossanité, en Kati, mon vieux Thierry capitaine depuis le Canada, mon thème, il y a maman Toshina capitaine et sans oublier encore mon vieux Kati depuis la France, hein, mon vieux Jean-Robert Kala, la Lissava. De là, c'est la fausse qui a il y a maman Nicole, maman la parfaite, c'est notre Paris. Voilà, je sais bien que Boza Ebélé à Rolanda Bichot pour que Tobé Tamassolonde, Tobé Tara toujours la bilan avec Yagabi. Merci à l'autre Mobijo. Na o news nous ça là pour la population congolaise. Et qu'on puisse avoir Kimia na o état libongo le poso na bango. Alors Yagabi to pêche au moté. Et bon nous ça là il y a théâtre, évolution et puis na nous ça là la commission. Oh, voilà, on va commissionnaire international. Tout ça, les autres, ils bien. Ok. La caméra, les autres, ils bien. La théâtre, les autres, ils bien. Et lamba, les autres, ils bien. Ok. La commission, il n'y a pas de casa, les autres, ils sont bien. Les autres, il y a qu'à battre, les autres, ils vont profiter, ils vont battre. Le coup, la terrain, ils ont pris assez. Vous pouvez comprendre. Ils sont battre la bango. Tous les batteries sont en de brasserie, tout le monde a le batterie des achats, batterie des comités chers, la 10 000, bah oui, mais on a ta case à tirer, on a 2500 à promotion, et puis tu vas aller à 1000 maisons, route na faisait na 1000 maisons, place beaucoup à bien, nous sommes batterie la bien le cause à la promotion à $2500, tu as sous na malukume kaou, tu as te banner à 250, $250, 350. 500, 750
na prince tu as na 2500 tu as na 1500 $1000 tu as na côté maluku na maluku pêcheur na nzela maluku pêcheur na prince tu as sous na 3500 ba tu as soka na ba primo boyase tu ba bote ka ba 8000 tu as la promotion na prix assez tu monde tu as pèse sous na pèse même na ta casa bimis en face ya ngana maboke tu as sous kuna tu ba ko funga à partir de l'objet de pèse biso ba prix de to ba so to tchanga na combien ba ke ko tala no lelo ngala kete po yebi kaka na zo balisa na goutte ko somba somba biloko donc voilà azobala sa petite sœur na va na ndako azobala donc voilà toloba yo oza lokola mama ou bien naza mama na ye ngam nazali na bokoli ye ngam naza na ye c'est ça. Ah, ça c'est bien. Alors par rapport à Moussala, il y a Gabi, il est vraiment remarqué. Bato mo préféré na bango plus théâtre mo muké mais mingo bagag mingo aussi bango ça na bango plus ba biloko tozo benga ba télé réalité ba biloko moko bongo ba conception moko ba comédie bango ça ma plus na habité kotala makambo nezo kende ozomona ndenge nini. Bon makambo ngo efungana ka partir ya tango makambo ba théâtre comme passe. Vous comprenez? Pour nous taber un problème, pour nous taber un jouer problème, il y a des quoi, il y a danger, il y a des konza, il y a des parties avec des bateaux qui, des abonnés, nous t'avons dit que ça, à côté que ça, nous bois l'ambanaye, à côté de l'ambanaye, tout ça, ah là ça n'a pas de réalité, on a l'imoité, tout ça, mon que là ça n'a pas de donc, il y a même comme des kabouani et belé. On se comprend pas, mais en tout cas, ça a se retrouver. Pour ça, heureusement, on a 15 personnes. Là, le foot, c'est 50, ça, les a passé dans la montée. On a côté à l'Icamour, à ta télé réalité, la foot, c'est ça, et que tu as la mappé, comme la cause de ta monde, on se comprend. On a récupéré, moi, et l'émission, on se montre. C'est ça, à tout peu de l'ambanaye. A récupérer tout bon on a eu. OK. Yango na côté le plus na gola. Na côté la lamba. Ba biyo kaka. Et tali la c'est dans la moto na. Na pela l'aise. Ça c'est bien. Alors tu remarques encore une chose. Et loko de la biso Jérémy Chaban Asali a été sur pop ni yango avec bengango wana ballon. Je crois bien vous avez la première actrice qui tu as pu monter dans les cambango mais intervention à yo et le bis bon bato be tout que na nous ezaki na ndenge nini pour que Jérémy benga yo a pêché idée bosala eloko bon Jérémy abenga kinga ngaku tapesi la idée te abenga kinga je crois la zaki na matanga ba Mirai Kazo masaki un peu retard la béni na moi retard parce que camarade dans la petite nanga ba camarade petite ma petite a taille poto ayaki ya mbanga la Belgique ayaki na moni ke na ko tikete na kena no matanga morde teke to vi ba ngela ba kei ko kula gombe ali na profiter la famille na kei na eba te ko béni la ngate na eba na ya ka bagaga la bandal na bandal ni la kekuna elle a côté na ko moni le kwango na kuta kisikoyo Aminata mtazaki na te ezaki Liza mtazaki na moni Liza leki après na ko moni Aminata aleki na ko moni Ibakata leki allez la pe na côté allez mbala mona epina maile na ngabela ba expliquer ki na zaki te bon donc côté kaka mbala moko moi sima na côté kamba moko allez na bimisi maile ya ngana tundi mais sur le bus il va tout belé oui il faut mon gorgeon inspiration on a gorgeon qui m'ont la kaka auto c'est pas la vérité parce que tout ça bon au bout d'un moment la pantalon de logo la kisi la vimbi la moto mais yo moi c'est biso olinga makambo penza mibali lisusu te ozopena moto apesa okimia ovana na libala na ye calme parce que donc on fait appeler la gorgeante ça il faut la plat on me la peut mater pour bona exercice ça nous a battu bazana na kosio wanda yokanisi yo ni wote kozwa mikolo te tinga non te wokotika bana wokotika bana
ba makasi ba matata mikolo ba matata ok oyo na gorge fait à la pénale naleka makambo ti ok moment so osala eloko moto abenge osala eloko olinga te olekaka inaperci so pesa makambo ozo comprendre so otali ntina eloko ya moto aleki yango aza te moto aleki oyo soki osalaki oyo ezoya nsima eleki yango te yango esaka likolo na moke oyo mabidi asalaki donc oyo abisonga na mabidi ezaka likolo ok c'est clair moi amoni mpe leketu azosala yango mpe leketu mpe akomosala oyokete tena abenga soit d'accord c'est clair ezalaka nini ya Gabi na scène toujours ayaka apesi makambo après akei na ye mpo tomonaka filme moko gag baseri oza na kauka obina tondima kuze ya Gabi akobina mpona tozala na badingombe tozala bamama oseka voilà secret na ezalaka na nini soki oye il faut tika makambo batrace si ezalaka mpena ya jérémie wana ta jérémie abandi sika ye ok si ça tobandaka tobinaka pene na ye biso oko batiaka miziki eyindaka mabe yonga lukete ozongisi époque nayebiso somo ok peut-être eza nango ezali ezalaka ok se kobina pende ye tobini kaka ok nga na bina na nini na Dubai pe tobimana bamama olive na bateau na bina mama olive akobambanga mbongo oui apesi bambo babamba ngai bababambi ngai nazobina nazokata loketo ate abi wana nzembo oyo nzembo ya nini ya badanse ya nini ya nani o bafiotifioti bafiotifioti ok yaivana musique na ntango yango mama ata apesa apesi mbongo baya kopesa babambanga mbo ça c'est bien mais les autres remarqué l'artiste ebele bazolela par rapport à la carrière na bango mosala basali bazwi lifuta te yebi te ya Gabi combien d'années na mosala osali carrière no soki obokonte depuis obanda badifficulté oleki nango bapasi omoni ti lelo combien d'années déjà na mosala oyo bon nga mpenza neti nzonzingi na banzango na ba 2003 nzemba 2003 déjà 22 ans toloba 2003 nde nakoti nzonzingi mais mosala oyo neti na kisasa kobanda na kisasa na bandi na 97 ok 97 97 il y a déjà avant 97 séparation à Union Musique Suzanne a bonne mémoire Zozo m'a pris moi Simon zila peut-être na bandi mosala kami te Kabila koti Kabila le père à côté de 97 akufi pardon akufi na tokoti tobandi mosala toke Lubumbashi ndesko après toza Lubumbashi nde le père akokufa biso toza Lubumbashi donc bamena 9 comme ça naumelaki mpe yanani te bamena 9 comme ça na 2001 ndakufaki na wasi comme ça tovoyage na bametre epai toke Lubumbashi wana toyeti obanda siko osika donc wana mpe nakoti nasali mwasi ya bebe santé po bamata epai nga monanga baluki nanga banene nazalaki azapesapesanga barole moko boye naningisaki mpe Congo barole bapesaki nga mpe apres toye kokende Lubumbashi nde sikoyo le père ayi kokufa wana biso toza na kati ya Lubumbashi sikona na benda oyo na likambo yango mpe na mimio na nzonzingi tamemeli ezali Dadi Dikamba yango olelaka utakotisanga mpenza na kati ya nzonzingi se Dadi Dikamba yango olingaka ye mingi olelaka mingi na matanga na ye makasi Dadi azalaki na don moko azali komema bato mingi nalika kolela na ye mbongo me akomema yo quand même
okei mpe oyebani na mpe na nsima na ye keye mutamemaki yo me so mbongo edimika olia na ye aolia na ye mbongo ntuzigitomina aolia na ye mbongo ozo comprendre mais sikoyo oyetali kaka eloko oyo apesi yo mpe makambo ndamema pa major ndamemanga pa major mingi na bafilme ya major ya gabi anda ozanga te ezalaki nini ozali na mwa écriture kuna ou bien ezalaki écriture te ezaka makambo te makambo ti so facial na yo ezali epesi makambo ozo comprendre soki okoti na scène kaka boye opesi makambo ozo comprendre yango wana voilà ça c'est on a ozanga te tomoni mama momengo aotoleka na écran aza na mikili ya poto déplorer eloko moko mpe ya bakonzi ya mboka par rapport ya carrière ya tant d'année oyo asali ya mosala oyo ya théâtre lelo 50 ndenge ayesi biso ya carrière na ye tomoni papa masumu koto oyo alela même na batélévision tito pikas aotolela lisusu sele masasi alelaki asele masasi kabamba mais nzambe asungi néanmoins azwi parcelle bakabelaki lopango epai ya ndeko moko na makala je crois très bientôt là azokota déjà na bandeko mais ozotala baya na bino déjà na carrière na baneo basali bazolela par rapport na lifuti eza te ya mosala nyonso to basali récompense wana eza te epai ya bakonzi ya moko mpo ke bakanisa bango basunga bango na mwa lopango na mwa babien moko bikosala bien pour ke batika mpe bana na bango mais bino nouvelle génération to nouvelle génération to mais génération oyo bozoya na mwa nsima na bango ntango bozoyoka bagrand bazolela eyesa bino ndenge bino bato boya mpe nsima bon tobongisa déjà ero avant ke elobi bolela bon toyebi ete koloba te omoni bagénération na génération eza na makambo nango ozo comprendre bamama oso bazalaki vraiment kosala meme mosala omoni bazalaki na baopportunité ebele ya kosoba bamapango na bango moko oui parce que bamare na biso pa tokende gauche to na gauche bazwaka mpenza mpe mibala bakonzi na mosala wana bazalaki wana kaka ocomprendre bazwaka mpe bata mbongo basimbaka mpe mbongo ozo comprendre peut-être na baare wana bamayele mpenza wana ezalaka mpenza te ozomona mais na génération oyo bato mingi bazozala kino azwi mo mbongo na ye akinya so na mabele na ye ozomona asomi mabele na ye abandi kotonga na ye malembe ndenge asomi 5 brique ya matisi ndenge kuna asomi 10 brique ya matisi malembe ozo comprendre na génération oyo mpenza mwa motu na effort personnel na ye azoluka mpenza kino aluka ata mabele moko ata na ntsele aluka ata mabele moko ata na njili ata na masina ata wapi ozoko pata 5 mètres ata na bibwa ata na nini ata na eloko kuna mosusu ya kuna banzini brase na misinda bapete kuna ozo comprendre posa nini abwaka kaka pour kasa nini azalazala kaka o comprendre yango wana bango bazali na bango mayele wana te vision ezali bon eza mpe lokola batata ya biso mingi ya kala bazalaka na vision oso mapango ebele te me basimba bambongo mapango ezalaka mpe moins cher ozo comprendre mapango ezalaka mpe cher te mais azaka na lopango moko avandaka wana nazali mpe na mbongo ozo comprendre mais po asomba lopango baosomba te meya lelo ana mbongo asomba awa asombi awa aosombela bana mais akala yaka basombika moko mpona bana nyonso mais lelo mosu akozala na 5 bana na mbongo nakasombi mwana na mbongo amona badiscute te baswana te asombi mpena famille bodérange bana nanga te mayele biso eza bongo ebele tobongisaka malembe ti tobongisaka malembe ya bozwi oyo toza yango ya moke tozobongisaka malembe ya kosimba bakisi te naaloba kaka te malembe ya kosimba kisi te ya koyela mpe na motu te course na motu te likambo na moto te ozo comprendre yaya babiloko wana ezalaka bakolimuso mwana ya biloko mabe bakolimuso mwana mpenza boelelo regrete ocomprendre etai mpe de na mokili na tika so nasuna eloko te ozo comprendre eza biloko moko biso tosambelaka nzambe mwa moke naza nango yango naotambola nango yango naza nango yango bongo tozalaka kaka
mais tu vois kaka carrière yo sali na nyonso yo sali en retour ya gabeka na nini na musala oyo yo sali na Congo parce que on a ngadi na ngadios esibiso ye pena na zani na lupango te aneka ndenge wana parce que zo bunda pena tala siko musala ya sali siko na l'état pesier tengeli l'état l'état na biso ozani le côté OK na ye moko na l'état ozani toto le capable de musique to dini maman lui dit pesa que jeep attaque jeep na ye asombi le pango tu comprends donc actuel loko na teki asombi le pango OK nous tapesi za mutu OK nous tapesi OK biso normalement fait le tanga ça la biso temela ko bomba pe mwanda mo za na ngo yana na lobby te so so za pe ya ko somba le pango to bomba ni ba bino ba artiste économique so to za ko somba le pango to bomba ni bomba moi 10 moi 23 yaya le temps na kisasa au mapango 5 mètres comme il dit est comme 100 000 OK mapango ezo sauter le quoi fusée ce que yo bomba 2000 tika je peux comprendre espèce de pour ça on bomba ko tim ko ni ko kufa tiki ndongo na yo ozo comprendre ba do suba liamo ozo comprendre ce que ozo bomba mo kena o luka sika il est plus pété OK le pas ko ngwa ko 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 poussa na ko ngwa ko na to comme na so atala maluku atala dangani na surtout sele wala ba konzi ba fandi kuna na mtu soma na kala te soma de plan ntele yani mais ni konzi ba za kuna OK est-ce que ya gabilo ba ya le laté ni konzi ba za kuna c'est na ji a pris wana sombi OK oya le la biso te lobby par rapport à carrière na yo ngana ji logo te na musala na sa te ya venyo so ngai na l'état na zina le logo te mais na mo perso na yebi nazali c'est tout OK ça c'est bien on c'est le komoko puis modèle pour na biso par rapport à kisi et memi bande ko musu avant musu batiki biso kisi et donc ça là qui est au père de peu azali mutu ya na kata n'époque na bino tant que bozoya ba ko taper makambo ngoni te mo ba kisi na musala na bino ya théâtre parce que tout le monde qui vient na biso masasika bamba expliquer qui a vu pena ba kisi ezala qui ezala nango kaka génération nyonso eza ezala nango kaka yo vivango bien ezalaka nango ezala bato bazala yango te bazali eza pena bato bazala yango bazali toza na soko ensemble au vivango pena kofifa ondeni au vivre pe mo ye mwana mani o pena ko makambo ko ke oyebisa ye omoni mo pena kezali ofai na ye parce que osali likambo te moko ali makambo ayosala aditi bapekisa te likambo te aditi soki opekisa likambo amoni yo mabe aditi tika asomba bajip aditi tika asomba biloko azosomba aditi tika asala makambo azosala nzambe eka nde tasukisaka nzambe akakolasaka moto ke aza nzambe c'est tout soki basuccès ebele osala to bapo osimba te en tout cas nasimba manga yango dayo nasimba te poa nasimba Yves nasimba yaya nasayo te nasayo yo bonoke kuna kotongo nasayo wana na kasavubu na bosobolo na sayo mwana bosobolo so katisi prince yoko omoni avenir ya major toleka tout droit na bosobolo katisi prince omona portail moko bleu ya munene ekoti papa boli biso simbaki kuna OK apesa le pouvoir to simbaki kisi kuna na succès nyonso oke kuna ofukami osengi oyo aleki kisa bakisa pesi okende wana ozobaka mpo okomi nde kondima nzambe wana to pena nakoma kondima nde nini c'est toute la famille biso botami na kati ya bima nakoma kondima nde nini biso botami kuna papa na biso mama na biso toute la famille na bafamille ya papa na bafamille ya mama base retrouva kuna ozo comprendre c'est ça en tout cas mama biso amemi famille na ye na bima papa so amemi famille na ye na bima biso surtout baniesi baneve baniesi bacousine bacousin
nazotala ndeko na style ya pito Bisalu azopesa conseil na baleki baye nsima alobi baza na esprit ya sacrifice ya mosala bana na patience ata lelo te lobi bakolia oyo bango mpe basalaki na patience lelo efuti bango lelo ezofuta bango oyo akokende vi apresse nzela na ye ekozala molai mpenza te mais ntango ozoka deja bandeko bakopesa baleki baconseil mais baleki yango bakoboya kaka bakotengama bakoti lelo na kilésibien bakoti lelo na kipede lelo bakoti déjà na bamakambo ebele baleki na bino mpena ebele à l'époque bino makambo ezalaki na ngombe ya kobatama lelo ekomi mpenza boye aux yeux de tout le monde tozomonaka ya bela ndeko oyo mpena ke mwa mabe ezali ntango yo ozomona makambo nyonso tu baopesa bino baconseil bino mpe bopesaka baconseil mais baleki bakoyoka te matoi mangonge c'est ça qui peut yo atelemi eloko ya soso meki yango mpo bima nayebisaki ete eya na moto oyo basalela délivrance oyo biso tomona basaleli délivrance abimi mpe atiki lelo akozongela ngo grand maître mais basalela délivrance ok eloko ya soso kotima papa mpo bima eza pasi ozoyeba eloko wana eza elengi nini koleka mobali parce que satan aza na kati akoyokisa bino bilengi moko eleki na mobali mobali mosusu bofandai na ye bien bosutuka bakomi pede na oyo mpe de bozokamwa tina cité ozokamwa makambo ewuti wapi utosalaki na ye bien awa na changer achange po anini po atambola na jeep ok j'ai apprécié ozo comprendre poni okuna otambola na jeep nafe funa atambola na jeep okuna otambola na motuka boye nape funa atambola nango okuna otambola na mark x nape funa atambola nango ye kuna aza na boye nape funa azala nango likambo ezobebisa mokili yango wana bato balingi kotambola malembe te nde biso bagabe tozoteya totambola likambo na moto te naza saper te nabini nange eloko te nasali nange eloko te naza kaka nde nzambe atindi nga na mokili ndenge nakokende okende malembe soki oza lokola ngai okenda biloko wana nyonso tu te mais soki oza pelingi mokili emonaka yo ke yo oza danger yo oza boye nde kokuta na makambo wana mpona bapropose ete naosombele jeep oboya te ok opelisi nsima pende epeli moto etika kozwa jeep nzambe na ngai jeep wana eza nzambe asaki nyonso to azala nango tambola kaka kende kaka tambola kaka nde ozotambola nzambe apesi wango mais plus balobaka tokokufa biso nyonso tokufa biso nyonso tokokufa esika tokokufa toyebi esika tokokende te yango moni bandeko basemele na mwana makambo yango ngai nasali nanga boye yaya ngai nasali nanga prefere nazala nanga ndumba ya mobali te nazala ndumba ya basi nakoka te na prefere nazala nanga boye bapropose mpe deja moto ya propose kabiki naza moto bilobaloba bakoka te kabiki naza moto bilobaloba moto oya te ata distance bameka o te bayebi naza moto bilobaloba bato ata litoi na facebook bayebi te naza moto bilobaloba ozo comprendre so bato nga nayebi te peut-être oyo nayebi bilongi na bango te ete basari banini mwa moko baya bakoka pe te mais bani bandi na biso boye kan na sanza nalobi obimiso na te biyo bombaka makambo te pwani nakoloba il faut bombaka quand même nakobomba yango te so yo babombaka yango te bobomba te kasi naisa moto bomba likambo nanga nana senga te nanaisa moto abomba likambo nanga te yanga yoba na yo yaye mpe so oyokoyeba na makambo wana okoya koloba yo bato babokolaka babombaka na bango balinga na bango oluka baproblème na yo mpona nini baboka na bango babia gabi wana akoya kosala ba 5-7 émission na semaine jamais na koma motu so moto alobi ne kaka moko yo oya na bémission 5-7 yango koévite na bango yo mpona
nasala keloko ya mabe te yango mobala koloba ngo eza te. Ok, tosala effort to vérifier pe soki keloko ya mabe tokoyaka na plateau soki gabriel azalaki na makambo wana mais soki oyokango kala epuis kazala makambo ya bomoneka na bana basi na nsima na ye yoyaka mpana kokutaka bana basi totambelaka na omonaka bana basi vite ayaka misala ayaka vana ndako nanga te ngapelaki na vana ndako ne te ayaka mokolo mosala lendi bien mercredi ayo mosala sisaki eyi esili parceke tosala ndenge ntango omoni niveau baleki na bino bandeko bino mpe ya génération na bino mpe baa na kati ya makambo ona basi ekosala nde eloko te etali bango ezosala bino ekosala nde eloko te etali bango mama papa etali bango basala makambo na bango tie esika bakosuka na journalisme mpe makambo ezali eza partout eza bamaître eza mpe bamaître eza mpe bango bachroniqueur bele eza mpe bata théâtre eza partout tina baréseau na baétudiant na baéglise ti na baréseau sociaux baplace oyo tokenda babanke banini yango na yango na bahôpital na bahôpital ndenge eza na mpo koma mpe bapesa mpe esika bie yango mpe kaka fo ezala omoi docteur mosusu ndeni ekuta docteur lisusu okenanga bendeni ozo comprendre ok nayoki baprivilégie mingi eza bango nde na poto yokendaka poto c'est vrai baye baprivilégie surtout ya poto towa abendi mpe chinois abendi alati de biloko ya matoi bachenete bakingoka mais docteur mais osala yango te docteur obenda bachinois bani fo kata mpenza suki ozo comprendre eza masunga te tosala molimo nini mabe mais mingi naomona mingi niti eza badéception ya gabi déception motu mosusu mwa mobali mosusu apesi confiance na mwasi abali déception te akotisi mwasi ndaka libala mwasi comportement mabe makambo mabe ale abiba nazwa nanga mobali mosusu mpe boye avise minaki elongola makoatakesa mpe mobali mibali mpe baza mpe bandumba atokesa mobali yango mpe ndumba atokesa mpe mwasi ya lesbienne mwasi yango mpe ndumba ezaka ndenge moko soki eza nini ezaka molimo mabe ozo comprendre so omoni moto azokangama mwana yo asali babiloko ya ndenge wana silika mabe silika mpenza mabe po abebiseli mpenza vie poison intervention bapriere eza pasi ive soki tasa koti na monde wana esimba su te omona nde futi awa pede mpa nde fo tina nango nini tina mo nde fo nini kasi bon voilà na besoin mombongo tout ça yaya toza kaka tomoni mpe moto atongi na immeuble oyo aboyi te banda babandi anga tomoni ba 4 niveau oyo te anga tomoni te nzambe asunga ça fait très mal alors ndeko na yo buibui aperdaki petit sene tosololaki l'autre fois mais enterrement tomoni mpenza baartiste baye comme il faut te et puis bocontribuer te. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux.
Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Les gospels dans leur solution. L'idée beauté Moguijo, les gospels de leur solution. Moguijo, et Kosuma, peuple congolais. Moguijo, Osalanamo, Yamalamu. Moguijo, c'est la solution de la moquée. Moguijo, ce qui est salité de Bobima qui tombe. La santé de formation professionnelle, Moguijo solution, Moguijo solution. Tobungate, Tobungate, oh, Tobungate, 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 oh, Tobungate, Tobungate. Il a des secrets chez Moguijo. Centre hospitalier Moguijo. Oh, yekumba makepe docteur Moguijo. Ebikisa batu ebele na ba maladie ya loposo wana kutu eza debate ya kosamba pesa te. Abikisa artiste landi esobe bino moko boyebi ndenge azalaka na ndenge akoma lelo. Abikisa pe mama Shako oyo atika mokili ya se bino moko boyebi ndenge azalaka avant na ndenge akomaka après. Ebongo mama Gabriel oyo babengaka tumba bino moko boyebi ndenge ni loposo ebebaki kasi grâce ya docteur Moguijo lelo oyo loposo esonga ngebungebu akoma lokola bebe neti kaka ujana botala ndenge azali kosokola elongi. C'est ça. La pomaka déjà poco. Pomaka déjà. La pomaka déjà poco. La pomaka déjà nous avons 50 ans. Donc t'as régénu. Ah, vous au monde. Bokanisi esili tete. Ngaki naza tuna na mukama tete. Muto amoni ke ali azana e bien elongi na eza kitoko. A to sukula elongi na TV. Ah? To sukula elongi na TV. On peut s'y devoir. Oui, oyo baka challenge. Yes, challenge. Challenge. Na pesi challenge. Oyo amoni ki aza mwasi. A to sukula elongi na TV. Eza lozanani. Yaka to sukula elongi na biso na TV. Ah. Peut-être yebingane na koma yite. Eza na ba image ezali. Image premier jour nakutana na docteur. Image eza. Azomona yango ba télévision. Image yango bo mona o. Premier jour nakutana na docteur. Alors soki botali ba photo ya premier jour. Premier jour eza première étape. Na deuxième étape ça y est un mois après. La photo ezali. La troisième étape lelo ezali. Bon mon a que changement ezali. Et le petit ngana ko témoigner ezali plaisir. Pour on mona que non traitement ya docteur ezali. Fini de beauté Moguijo, les gospels dans leur solution. Fini de beauté. Les qui a boui. Parti c'est vraiment tout sentir que raté. Na matanga ya bandeko aussi pareillement nous bosaki na ndeko na biso papa oyo tobengaka mingi papa Makala et papa Makaya voilà ya mwana na ye artiste ba ye mwana to baba ye penza te et puis ya buibui to moni penate bien que yo zaki na veiller
oui na veillé otali ndeko na yo et puis voilà OK mais bandeko pena ba soutenir yete c'est en fait c'est ça nous ah ya makaya bato bayaki te bayaki na bango mais ndenge ezalaka te hein bayaki papa makambo yango ezalaka kokipaka te parce que so bato bayaki te peut-être azalaki ya bato te OK ezoki makambo ezalaka moto moni peut-être akufela 2 fois yo ya te ye mpe aya bonoko ya ozo comprendre ya moto elobaka non so moninga akufeli monisa te elongi so moto atongo tatala butu tia mpe cotisation ata 5 $, tia kombo na yo ezalaka na liste ozo comprendre esala bien ozomona mais ya boyiboyi mpe na mauvais marché ya bato bayeti moi quelques-uns oui ekasi nakoyaba ndenge ezalaka mpo boya kosoutenir ndeko na bino par rapport ya maladie aza nango ale mwa boye mpena bosoutenir ye bokosolo ye et puis na mwa cotisation ndenge ezalaka cette fois-ci buyi maka ya kutu bopesaki mwa ndambo me mpena ya buyi mpena nayoki ata sango te nayesaki ke balongolaki makambo moto akufeli leki moto akufeli ya balongolaki yango batikaki moto akufeli mwana moto akufeli mama papa mobali na mwasi oyo babalana ozo comprendre batikaki yango sikoyo nayebi te so basi bazongisi ozo comprendre nayebi te donc oyo eza kaka motu na motu oleki opesi mwa mbota likaso oleki opesi mwa mbota likaso c'est ça OK mais naka neti ya moko na bino patiki biso bébé réel leki na bino déjà veillé lelo et puis enterrement eza déjà samedi nayebi te artiste akei boyisi biso baraison bopesi biso baraison ya baoyo bakufeli bana bakufeli baleki mais ce ye moko artiste akei azalaki mpe na bino ensemble na karaoke mais bongoningaka te boyokaka te na matanga bakaraoke bakendaki bakendaki ntina ndako yo bozala karaoke okendaki te nakendaki te poni bon eza mpe na bongo te eza bon en vrai dire nga na tia cotisation mais koyeba na pene na ye boye nayebi te eza bato ebele bayebi ye te ozo comprendre eza na bato ebele bayebi ye te bajoua mpe na ye te bamonana mpe te bazoyoka kaka nani bebe ezalami nani bongo ozo comprendre ye mpe oyebi te oyoki kaka akufi olandeli kombo telayebi ete tosololaka bien sur twa moninga petit sere na nga mpenza tokoli mwa moke yango wana nalobi po yo oyebi bato mosusu bayebi na bango te ozomona bato mosusu bayebi na bango te aoyeba na ye te ozo comprendre ozomona neti ngai baesilaki azalaki na karaoke peut-être mbala moko kaka ke ezala pa nde tozalaka toke barépétition na mona te peut-être mbala moko kaka ou bien nini peut-être mpe elengi nayebi te na première édition mpe donc eza kaka un peu compliqué ozo comprendre mais eza mpona bongo te nakendaki te ezalaki na baraison ebele nazalaki na makambo mosusu ya kosala ozo comprendre mpe ele nayakofungola telefone nayakomona bamessage yango na retard nayakomona bavideo ke baza kuna banini parce que soki okende kuna tonga tokende avant kutu bakaraoke bate ozomona donc eza yango ke bato mosusu bayebi na bango ye te bajoua na ye te baviva na ye te mosusu bayebi elengine te bamonaka na photo te makambo eza ebele ozo comprendre mais quand même l'enterrement c'est ça lelo enterrement ozala quand même te nazala te nga naobalisa nalobaki te nakokoka kokende te parce que nazobalisa nga naolambela babokilo nalambela babokilo donc il faut na saisonner biloko faut na ntongo faut na banda kolamba donc naza mpenza na moyen te est-ce que obongisi nakokoka makambo ebele te obongisi mwana bien côté calcul côté lit conjugal côté comportement obongisi déjà te azane déjà bien azala nanga azane bien ndenge avana mobali déjà vandi en tout cas azala nanga azane bien mpo nga nasalaka nanga mosala te nasalaka eloko te nyonso ye mtasalaka ye mtalambaka ye mtasalaka tout donc aza dali bon
c'est le bala jija bala moi si on a ce que amoni aza dans les bons. Ok, ça va. Toujours le 4 là, tout le monde ça va bien. Merci à Gabi. Tout le monde a le docteur Mogijo. Je crois que c'est pour quand docteur Mogijo a biso en France et Belé bazo benga bazo qui a déjà qu'on a rendez-vous avec docteur Mogijo. Alors et Belé peut battre une tant de questions pour qu'il y a Gabi à comment ndengaza lelo pour qu'il y a comment la santé kitoko ya le posonaye. Et ils ont qui est battant au boni pour qu'ils et puis les lois Gabi est-ce qu'il y a kaka et pas docteur Mogijo pour la consultation plutôt qu'il y a pour la moi entretien il y a pour kaka pour que aille baka ko garder le posonaye. Bon au moins makamba le poso ça dépend ya yo moko les réseaux ko application la yo moko donc ça qui bikisa yo. OK. Vous comprendre. Ce qu'on a en négligence, il y a un peu de téléma. Ok. Ce qu'on a accéléré, il y a un peu qui vous comprenez. Nous avons dit Zali. Qui s'est dit Zali? Ce qu'on a mis aux autres appliquer ma foot à la home de Sengeli, na 8h20, na 20h. Ndenge Sengeli chaque tous les jours. Au moins la pébile qu'on a ça ils ont kende. OK. Mais ce qu'on a fait ça 2 jours au fin de Tchakate, on est mis là. 3 jours au Tchakate, on est mis là. Au fin de là, on est au salaire le au salaire il y a un peu qu'on met là. OK. Donc on applique tous les jours. OK. Tous les jours 2 fois. Ce qu'on dit maintenant lundi, on peut sur la carte lundi pour appliquer. Vous comprenez? Pour le moment que nous ils ont changé. À partir de là, on a l'application. Vous appliquer tous les jours. Au moins que on mbangu. Mais si on négligé, on ne peut la négligence. Donc Gabriel Nazaboye a sous traitement. OK. On a sous le traitement dans la parce que Mazan a déjà dans les bons. OK. Voilà. Mais maintenant, par rapport à temps, au bika pour que muka bika. Quand on le biwana, tout les gens bandeko. Ça dépend ya. Ça dépend ya. Accélérer. Mukamate zaka mo côté na nzoto moto. Nous mukamate banda et comme dans la 3e couche té. Nous sommes sur les la première couche, nous sommes à la 2e couche, nous sommes à la 3e couche. Par rapport ya ndenge zaleli ndepé okobika. Vous comprenez? Pour la première couche, on a une chance de kobika mbangu soki appliquer pe produit naé normalement ndenge docteur Mogijo asengaka. On a la chance de kobika peut-être dans 3 mois. OK. Vous comprenez? Peut-être dans 3 mois abiki naé. Vous comprenez? Monsieur peut-être dans 6 mois abiki naé. Monsieur fait une année abiki naé. Et ça le corps pour la mafuta, pour la mafuta banena surtout pour la mafuta. Vous comprenez? Appliquer dans quand on appliquer au moins que si na kati kuna et aussi là pour il faut que tu na kati et si c'est première couche lundi 2e lundi 3e ici. OK. Aux monde les andengwana. OK. Ndela toute question par rapport à ezali bongo appel bandeko banda ko benga moi mingi na numéro plus ya France et docteur Mogijo c'est biso pour quand docteur Ozana bango bazomona ka appel Boris bango ba benga oui ba benga mais docteur Mogijo Ozana bango quand pour que akena bango na consultation na traitement pour que bazonga na beauté na bango zaki naturel parce que lelo ba comment forcer na ba faux de terre ba forcer na ba biloko nignon so nignon ya ba mai ba biloko belé ba mo tia penza ba make up tout ça ba biloko nignon pour quand docteur Mogijo Ozana bango na France na Paris wana pour que baza ba traitement na bango docteur Mogijo banda ko yamba bato le 18 ya moi autozali consultation ezo banda le 18 les 18 avant les 18 à partir à l'élo déjà nous tenons surtout benga na numéro docteur Mogijo à Paris na WhatsApp naé pour docteur Mogijo même numéro na ya ya Kisasa à partir à WhatsApp pour docteur Mogijo soit rendez-vous na yo pas docteur Mogijo parce que les 18 ils a déjà journée porte ouverte à partir les 18 till les 28. OK. Les 18 titres au kata les 28. Na pesi ba 10 jours. 10 jours docteur Mogijo en a Paris wana
azana bango ba Paris kaka na esika oyo azalaka esika oyo bamonaka ye nde esika docteur Mogijo akozala soit babengi na numéro na ye apesi adresse bakoma esika docteur Mogijo azalaka docteur Mogijo pe abengi bato nyonso tu oyo bazwaka traitement oyo bakataka traitement na ntango ya Covid. Ah, na 2019. Na Covid. On se bakataka traitement. Docteur Mogijo a besoin abenga bango pour asali ba produit mususu ya makasi. OK. Asali ba produit mususu ya makasi. Ba benga docteur Mogijo na numéro na ye ya Kisasa to ya Paris. OK. Ba kozwa docteur Mogijo ba rendez-vous ba kota docteur Mogijo apesa bango bakisi. Nakoki ba bengi yango troisième génération. Ah, yango yonde. Troisième génération. Okay. Ozomona. Asali docteur Mogijo akota ki penza fandi a umeli. Pona kosala ba produit wana. Okay. Donc ba benga ba somba ba produit wana, ba sela ba produit en tout cas ba kozwa lobiko. Ah, mais Yagabi, batu ya 2019, bozo benga bango lelo. Ah. En rapport par rapport ya nini? Est-ce que bandeko wana nde bakimaka Covid kane boma bango kasi babanda kozwa traitement te bakataka ozo comprendre bakataka na l'air danani Covid-19 yaka kasi bapekisa bato ba ozo comprendre bakola ya confinement ozo comprendre yango docteur Mogijo abengi bango baya abengi bango baya bazongela traitement et puis traitement ba bakozongela ayeli bango kisi ya makasi lisusu koleka. OK. Ozo comprendre oui. Yango wana. Voilà, ce que bandeko basala ndenge nini pour que bazwa rendez-vous. Est-ce qu'il faut le na téléphone ou bien ça endroit moko akoya avant même date wana le 18 pour que ba zo rendez-vous na docteur Mogijo. Ba benga ka na téléphone. Ba benga na téléphone de préférence, ba benga na téléphone ya docteur Mogijo ou soit aux docteur Mogijo to tiki message. OK. Ozo comprendre pour ça docteur. O tiki message ya ko tangango akopesa yo rendez-vous. Mais journée porte ouverte aux banda les 18. Ozo comprendre aux banda les 18 à Paris, titre aussi ça le 28. OK. C'est ça. Ndeko aza na Londres. Ngana aza na Espagne, naza na Allemagne, nazali na Italie. Possibilité ya koya ti France wana ezali. Allemagne na na train. Et mais musala peut-être possibilité ya musala hein. Banini pesa la kati bazaka na ba pause te, bazaka na ba pause pete. Moi un sur le na osala te. À profiter à 8h30. À 8h30 train les causes ça payer aller retour. Osala na Londres ba te États-Unis. Londres pas koya. Londres pas koya na ye, oya na même na bis. OK. Akoya. Akoma so lingi avion, avion, so lingi bis, azia na bis. Siko bato bazi Amérique basa ndenge nini? Siko ya na avion. Ah. Na avion. Ça bali bakuta na fara. Ba na avion. Soki siko ba basa la par télépathie à distance. Est-ce que ba kotinda photo? Ouais, abatini photo ko, atini photo quand de to sala kati. Otindi photo, otindi vidéo. Vous comprenez? État l'opposition na yo. DHL ko tikela yo. Et ça bon. En tout cas, pesa biso ba différentes adresses pa yopi bande ba koleka a na ville Kinshasa pour misupe bazalaka todo tina bande ko na biso baso biso ba produit basa ndenge et puis ba o bazala Kinshasa awa bazo linga ko se faire soigner te de ba so ba kika koma docteur Mogijo ba mo ya ka ko za cher bazo banga par rapport déplacement peso les belé cher pesa pe gravité on a ko donc sa poso na yo papa to sombra ba bijoux to sombra ba kabelo ti bon pour na bonso le poisson bonge zonga ndet salini moi ça za cher. OK. Moi ça za cher, moi ça za valeur. Ozana mukamate mais ofandi nango ndimi na ofana yo. OK. Ondimi ofana o mais olingi ko bimisa mbongo te bonso le poisson na yo. Mbongo bonso le poisson na bino. C'est mawable. Vous comprenez? Bo benga docteur Mogijo na numéro na ye, eza affiché wana bo benga docteur Mogijo. Boko zoye numéro na eza bo na Paris, ba benga numéro wana, ba baza awa. Je suis à moi natina ndeko nanga pe akosomela nga kisi na Kisasa kuna aya ekosomba kisi na ye na victoire to na victoire en face ya neni ya commune nga ba district na nous ça nga mutu passe. OK, côté transport ya côté bazora ba transport ya neni ya Kingabwa point chaud to ça no mona ka ba commune docteur Mogijo ezaka en face. OK. La commune docteur Mogijo erozawana to ça sosu na Lemba
na avenue Lubefu numéro 17 toza pe na arrêt Lubefu na deuxième porte na foire na fikini wana okiti wana avenue Lubefu eza pe ka pembeni wana okei numéro 17 okomona biso toza wana na bandal toza pe na Bakayao toana Bakayao na nini ya Mbata la police ya Mbata otunika pa docteur Mogijo d'ailleurs ozana ka ozomona docteur Mogijo azawana pano ezawana na bakomi docteur Mogijo oyo koti wana okota yaka ko lokosomba kisi na yo bongisa elongo bongisa lo poso na yo parce que toza bato bongisa poso na yo bongisa elongo na yo osala bien yango wana kaka ye na yolo toza na kimwenza na yolo toza na kimwenza wana pa toza na hôpital toza pa na hôpital parce que nani docteur aza docteur pe aza pe docteur moderne atubaka tonga aoperaka ba myome ba fibrome abotisaka asalaka nyoso traitaka malaria ba typhoïde ndenge ba docteur so bazaka ndepe docteur Mogijo azaka pona pote azaka pona pote aza nyonso alokwa bango te aza na nyonso ninga zana voilà donc na kimwenza wana soko ye terrain kanka otono benga terrain centre tono ko benga ngope la frégate donc pembeni wana bana yolo bayebi oza na victoire ozaka transport moko ki mwenza ezo ekidisi libosa docteur Mogijo mona station moko muke wana au monde la docteur Mogijo azawana au koti au sololi ce qui peut plutôt j'allais dire au somma ba kisi au somma wana ce peut peut hôtel bokona maladie opération au kyste maladie moko quelconque maladie nyonso presque makoleza ko beba yo accident makola mona tengama beba en tout cas docteur Mogijo akosunga yo mwana kozonga na kimia akosunga pe papa wa na troisième âge oyo mukongo komi courbé. En tout cas, docteur Mogijo a kobikisa bato ya troisième âge. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso. Mbote na badero so bolinga Ivepan ya Gabi succès émission na biso na mbote. Na pesi bango mbote et puis babo sakate docteur Mogijo aza na machine oyo ezo diminuer to ya prostate. Ah OK. Machine ezo diminuer to ya prostate. En tout cas pour na ba papa boya ebele pas docteur Mogijo en tout cas moto moke bango ebele. Ezo diminuer vraiment to ya prostate sinusite. Bakotia appareil wana appareil bakotia kisi ezo bwaka kisi omona oronflaka makasi docteur Mogijo akobikisa yo na ba appareil na ye wana oyo aye nango en tout cas boya ebele et pas docteur Mogijo boya bosa consultation en tout cas boza décité. Merci beaucoup na bato so balandaki biso en tout cas nzamba batela bino nzamba pambola bino merci. Voilà, merci beaucoup, ça est fini. Bye bye, à la prochaine fois. Bye bye. Confiance toujours dans docteur Mogijo, c'est ça. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Yo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo Yesu. Hosana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Ta position, tu changeras ta situation. On te ya ndoto na yoki mongongo na Yesu ebeninga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabonga. Nalandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe. Motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo.
totelema oganga belela kamba ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance